Parce que so lingo tala ba même personne wana ba finga opona likamo bo mona plus tard bango ba saeli loko ango balandi ba suivre les guides na yo comprendre ngo batu ba finga Belleville ba finga pechanga melelo au moins si la pas ko rejoindre banga tel ka ko tel la rapproche à moto nande ba bloquer nga makaka diaka na créata moi di gablo nanga ils ont un kit à plastique à mon côté. Mais bon, tu as un restaurant malewa. Il y a un VIP, il y a un normal. Mais bon, ben un malewa. Malewa ni ni là ba louer là on le pan bimba. Et puis na Kasavu, na place principale les attaques que so chemutu ka il faut y arrondir on dit là au la raté. Na niveau onde qu'on a biso moi c'est azalele la ningi ba komisele la na ba abaku elle pouvait pas commencer avec eloko moko ndengo voilà o eze eloko moko ya ndengo akoko banda wana ti malewa namoni félicitations à Belleville parce que c'est la toute première fois dans RDC la capitale tous dans malewa VIP boy donc c'est pendant tout chango na ramba malewa c'est que ça Malewa VIP numéro 1 à RDC même donc c'est très grave parce que à son niveau nous sommes là pas pour tutoyer mais on peut critiquer parce que Aza Star Nabiso il n'y a pas à sala et là au moins d'engoti t'as dit mon image bah c'est ça on va jeter nga blaga na image tenga za ba photo musu ba kanganga ba ba lo ya kitoko nga mo y convaincre nga te na publier en oteti non les images bah ça ce sont des choses où il faut circuler le monde entier et l'image ils ont vendre yo ba to ba respecter au kande ba mona pourquoi ba to ba ça comme extravagance na niveau ya star na biso kunda sila la vidéo ne lui correspond pas taka na bosani kezai imperfection tout fait. Top Media TV, la Dingala pas suivez, abonnez-vous. Donc ma solo a bien ngoyo. Bato balinga lingala, bato balingaka Congo. Ah wande ma solo fanti. Top Media. Merci beaucoup. Donc je soutiens tout au soutien kaka. Bon on est bato ça ça. Tadingala paye nakokota talongama mpona kanga yo tikala yanga moko Tadingala pa Sikra. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bokozwa Libaku ya Rolanda Biso Nangamou ya Mama Saratola Télévision, soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa. Mosala et Benginga Lisusu ezaka droit na bino devoir nanga. En tout cas, Mboua a su Mboua, Pitbull a su Niaou, Gangite a bandiko kendeka kati Pitbull a la nika Niaou kanyeka mbaramoko amélié. En tout cas, cette émission, je veux appeler tous les Congolais. Je veux appeler tous les Congolais. J'appelle aussi le fan Yaba comédien Nyonso. J'appelle aussi le fan Yaba Nyonso Oyo basala ka musala na bango ya malamu. Tout ce que biso tolobaka awa toyeb sakabino ezalaka ba insulte te. Nous venons ici pour nous salaka ba remarque pour nous apporter aussi ba idée na biso par rapport à makambo yo esalemaka. Trop c'est trop. Ursule Pechanga a été insulté ici. Ursule Pechanga théâtre et fouti était akoki théâtre était akimi théâtre akiko sala babe yangonini bazala akiko sala bazala akiko sala baligablo akiko sala bilomo parce que Ursule Pechanga avait ajouté activité moussous à part activité na ye ya théâtre et créer un problème awa et émission na ba insulte et salema awa émission où il y a des choses graves, des choses sérieuses awa que nous allons ensemble na bino toropé sabino. Maman Belleville Kondi également. Elle a fongoli restaurant na ye et comment kinine lelo combo ba kuma ko benga ye maman Malewa. Oui, nous acceptons. Nous acceptons maman Malewa. A été critiquée, insultée par beaucoup de personnes même. Or,
à part mosala na ye ya théâtre akokaki pe kobakisa mosala mosusu lelo soki nanu osilisi kokatisa ebale te balobaka mabe ya ngando te po ngando akoya akangi o place otiaka motema aikanging aibending is parting is iye oleli pe. Aujourd'hui je suis très heureux même de voir bandeko nanga les abakouk bozwana kiti bofanda wana les abakouk mettez vos chaises de personnes vivant avec les insultes prenez aussi bakiti bofanda wana to mekosola na bino. C'est justement pour vous montrer que vous devez faire très attention. La bouche ici est coquille ko tuer bino. Je serai avec maman Sarah Tola awa to ko analyser ensemble makambo biso photo lobana bino awa. Nous devons respecter les gens qui ont vécu bae oyo ba sala ganzela pour bat misusu balanda. Un grand merci à toi, Josué, tu es derrière la caméra bien que tu es venu largement en retard. Menza medonga pambola yo. Ton travail, ça fait quelque chose de bien. Je dirais un grand merci à maman Bijoun Ketani. Maman ba 90%, bonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, Kilo ba mère à Calgary, maman Zozo. Un grand merci à vous avec papa Noé Mabakala Nzinga, maman Yvette Mbangu, Nzambe Azala Nabino, Berthe Konde Mbongo propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada, et pourquoi pas maman Émilie Setimainga, Nzambe Apambola. Ma mère fan soit président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Sol Mbemba, Fatou Dokonti Makiala Kumba, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Madeline Aketa, boza tellement ébélé Nzambe Azala Nabino, émission Nabiso Ezo Kobanda Awa, mais na kosenga na baenyon so ya tension. Bozu makayabu, bozu pe koka, boche mopanzi, parce que aujourd'hui, faut tout ça la analyse ensemble nabino, mais bo supporter nano, tozo ngananzela ya machine, na je souhaite tozo nano Ursile Pechanga, hein, donc c'est-à-dire exclusivité ya Ursile Pechanga, et on se retrouve tout justement après pour ça, maman Sarah Tola. Merci. Il y a tout ici. Hein. Référence, c'est ça vous déplacez en Mungati. Na mupanzi na yo iesi. Dalaga na mupanzi. Tango ya auza na facilité auza ba photo. Ai ça na shit ba photo. Donc ebo yega ambala mola. Mikangi na Afrique. Voilà, merci Josué, merci Naba Image qui toko Pesibiso, merci Naba Ndeko Nyon Sobazuli Bakuya Kolanda Biso. Là, c'était Moko Yaba activité, ya Mama Ursile Pechanga Oyo.
lobby afinga maki pour asalaki makambo oyo mais je souhaite kozala na maman Sarah to luka moyen to discuter ensemble parce que nous accompagnons ba maman na makambo nyonso basala ka tozo encourager bango basala isu koleka oyo bango bazo kosala. Je souhaite tozwa na maman Sarah to pesa maman Sarah mbote. Sarah bonjour. Sarah Tola bonjour. Sarah bonjour. Ah. Habité. Sarah, oza okotika na kati ou bien oza ka oza na mwa libanda. Keba oya kolota boye ozo lota ozo kota na supermarché bou. Mbala modo sutuki. Ou soit ozaka na salon. Tola. Olala ki. Ah, tu as une émission. Mais émission donc est banda qui au bando lota. Loti ni. Donc qui penzala. Loti. Nazo kende Wednesday. Wednesday. Ah OK. Ah, tu n'as pas si ya batu mbote. Non pesi batu mbote te beta na ndoto comme ça. Eba kota na ndoto so bazongi opesi bango. Tobimi na bomoto tobimi na do awa yoza na ndoto. OK. Yo na ndoto. Na loti tadi na mimona siko na oke wenzi. Na wenzi. Na oke wenzi na kusoma block olia. Na lingaka mipanzi mingi na lingaka pe mikila. Na kene na kyo sa wenzi na sani. Na somba mikila na mipanzi. Ba na moni kaka abakuki moko. Sarah. Tu komi déjà kuna ndenge nini babakuki. Na tana ndoto te. Ezaka na ndoto te. OK. Ba na moni sko abakuki moko bisinga te. Tola ndeni ko oza bienga bien na bien ya bi. OK apinga bina OK wenze na ngana simba mikila. Na mipanzi. Ngango mingi. OK musika bwendeni biso ku basela biso ba abakuku vivre frais awa ngabi c'est ko lena kena ngati zando na kota na somba awa tadi na koti na tuni mipanje eza te mikileza eza te soso eza te ata soso mutakala eza te wiliki eza te bafwa eza te rognon apana. No easy. Siko nini bwana wangu? Tuana Thompson, batangena ngasi tuana Thompson, tuana Kolongo, hivi Kolongo. Motema soso. Pate kango. Tuana Kolongo, tuana Mapeka, tuana Mikongo. Tuape na makolo, makula soso pena menkosa soso wana pizza. Menkoso wana zaka ya pembe bo. Oui, ça 5 pattes bon. Omo zaka bo. Ya ngope bo. Na nyonso ilo na dia kawa, na ka piodi. Na exiko na posana na ba Thompson na ngande na lamba ngo na tomate mbuma, na matungulu na ba poivron na ba solo, na fufu. Très bien. Na kota ile ana pensa kolia atati. Ngabi bon, bochela nga kasi 2 kilo ya piodi. Ya 25 plus. Ba cheba banducha. Ba achelinga na chasenga mama nga na moni peso pesete. Dene uchila ngamba mona chase. Tadi na fungola chase bo biloko epola. Soso matoko lo kusu. Epolé zo senye makila. Yango bimisi bitumba. Bimisi bitumba ga yo osotoki na pongi. Nana kanda tadi. OK, limbisa kaka tozaka ba pesa bandeko no. Zonga na bomoto. Zonga siko na boyo. Pesa bandeko mo. Na pesi mbote na ba meilleur fan du monde. Très bien. So bomoni na oloba na mo avoir sebo ina zande desi na biloko ba ucho servinga na ndoto. Elanda rapeti na bomoto. Net nde sali bo semaine en tout cas na ndia piodité. OK. Na ndena forme na moni le piodi wana. Et puis banyawa banyawa ba kita ba mata ba sa kukule ya mbembela ba puku ba kumbute nde siko na pe na nga kolamuka
Et on a pu suivre les meilleurs fans du monde. En tout cas, pour s'abonner, pour partager, pour commenter, pour tirer la critique et ça bien. Voilà. Maman Sarah, Erio au Lalaki. Voilà, merci beaucoup Maman Sarah. Le cola ozongi déjà nanzo toboye et ça le lo kwa malamu. Na kosambela na nzambe kendo to na yo ela tanzo tote. Pour ceux qui ont lié 4-5 jours et que ça la malamu penate. Voilà. Oyo pe o utaki kolanda wana avant okota na makamando to ezali spot ya maman Ursule Peshanga ope azali moko ya ba comédienne ya mboka na biso moko ya business na ye yangwana. Commentaire na yo nanu par rapport ya salon wana ekoki kozala nini lokola moko pe ya ba bakenda sango. Salon VIP hein. Biso kotoye ba salon ibili ya na Kinshasa. Donc salon pende ya VIP. OK. Et là ça n'a que salon au ya star. Et puis star a pas matin star mais à mon spécialiste Peshanga Black Lives. Donc félicitations à elle hein. Mon itadi on a le bar na bateau. Peu importe si on s'en pour ça la vie au point c'est très important. Il y a pour créer de propres entreprises. Voilà. Aux entreprises, aux producteurs, ne peut pas dire comme deux fois producteur. Ah oui. Hein. 2 fois producteur. Ah oui. Maman a dit qu'à bon producteur, à ça va contrat, à ça va export, à ça va vendre, comme 2 fois producteur. À comme un paiement. À ça la donc toute la vie en dehors il y a professionnalisme on a donc on va appeler ça talent. Très bien. On est aussi censé pour se créer ma propre entreprise, pour se créer ma business, c'est très important. Donc voilà on va encourager Peshanga parce que eux ils apprennent un business outil mais à mon côté donc c'est na lui parmi. Wow. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on critique dans nos salons parce que non Sarah comment maman c'est un travail et salemi na maboko mutu et cause la parfaite lokola o nzambe asali. S'il faut qu'on critique salon wana parce que yo yebi que ce salon a été insulté, critiqué des émissions et salema pour na koloba été Ursule Peshanga a koki théâtre été apesi théâtre mu Congo akeko fongola ba ligablo na ye ndege donc ezalaka. S'il faut critiquer salon oyo biso to uti kolanda ezali moko ya business ya mama Ursule critique na yo et kozala ndenge. Au début, c'est en classe ma classe. C'est trop classe. La classe est à la monde. Peut-être que vous avez des difficultés, vous avez des difficultés, vous avez des difficultés, vous avez des difficultés, peut-être donc c'est tellement classe que, et comme il y a des avantages, il y a des pour mais la classe à ma salon de coiffure, en tout cas, salon où ils ont été à la place. Il y a un petit qui est plastique. Il y a tout le monde qui est plastique. Quand il y a un petit qui est plastique, il y a un petit plastique qui est vous comprenez? Mais on a tout le monde qui est plastique. Déjà, qui tu as un monde qui est place à ça, qui tu as un monde qui est comme cher. Vous comprenez? Donc, c'est la classe. Alors, salon classe, la plupart ils ont cher. Et on a cité. Vous comprenez? Donc, Peshanga alingi ba classe à l'écolo mingi et a visé pe na bato cité à ça il salon à classe. Donc, critique l'angezara à Peshanga, Lucas so ça swelo mo boye, o kiti pe moi muketi. O kiti moi mukepe pour na batama 10, 20, 30, moi 40, et ça la bien. Parce que nous sommes des professionnels et jamais on consomme appareil il y a professionnel, on tellement cher que il y a salon misala ya bambon amuke non. Mais ça la peut quand même salon mon pe à niveau moko boye au bois quel biso on peut na cité et permettra pe batum sous ba fan na yo ba se retrouver en akati. Très bien. Donc côté critique pendant na salon oyo
Je trouve pas. Mais il s'est dit beaucoup de choses. Qualité, il y a service. Et pas maman Ursule Péchanga. Wana de ato ça lango débatté parce que tout le monde a ça que ça suki kuna. Abimisimbo que ça suki kuna alobela masula qualité. Nous on parle de ce qu'on voit. Juste automona. C'est la classe, il y a un de Tolobela. Mais ce qu'on ne voit pas, Tolobela ngote. Donc, yope au tamboli moi trop na bamboka pe moi ebele surtout dans les États-Unis, il faut que je souligne ça, na Dubaï pe. Est-ce que les salons, il y a maman Ursule, ils ont répondre à la norme pena, il y a salon où ils ont que non de grandes dames, ba personnalité moko boue, ba koki ko se mettre dans la costume na bango et venir na kati ya salon wana et ils sortent avec un bon résultat meilleur. Ndenge yo yebi ba standing ya ba salon. Eza na kati ya ba standing ya ba salon. OK. Standing ya eloko eza matériel. OK. Lelo mutakoza na chaîne télévision munene. Toi na ba chaîne YouTube eleki biso na ba abonné zati. Ebele. Ta la place ba sala ba émission. Ah oui. Ngana olobaki na leki. Ponga na plateau. Donc na ba norme. Donc salon aussi faut dire eza na ba norme parce qu'il y a des matos. Okay. Matoso esengeza na salon. Eza ba salon mususu oke ba biso ba sara pédicure te ba sara manicure te kaka. Suki, oui. Mais ba komi salon de coiffure. Salon de coiffure. On comprend salon de beauté. Or ba mususu omona ba sara kasuki, ba sara ba maquillage, mais ba cha make-up te. Très bien. On se comprend. Mais salon de coiffure ou bien salon de beauté, ce sont les appareils matos, il faut ezala. Matos à ba vapeur, ba nini, tout il faut ezala. Mais ceux qui ont derrière ba matos wana, tout ce qui reste wana ezara ba point kaka, mais important ce sont les matos. Très bien. Donc salon ils ont mérité ça na ba norme. Voilà, mesdames et messieurs, nous accompagnons nos frères et sœurs par rapport à Misala Nabango. Critiquons oui, mais ba critique na biso. Critique mon ko utolo ba ke akoki théâtre te, yango sali. Yango sali. Purement, ce sont des femmes insensées au ba boma vina bango. Ba se retrouvate. Parce que nga nde na sara YouTube nanga na osala mélange. Na osala on a concept te ke na koki YouTube te. Non. Na koka de YouTube. Voilà. Mais na moni ke na ko suka ka na YouTube te poposa na ngeza na zo aka ba mbonga ba YouTube wana te. Posa na ngeza YouTube a fouti business pe fouti. Cop mo pe fouti. Donc na lingina se créer ba entreprise nanga ebele na dépendre na YouTube te. Alors mutama yele amona musika. So y peshanga moni ke théâtre pesa mais business pe fozala parce que business ne koki ko produire théâtre. Lelo ba sponsor, ba partenaire, ba producteur bazala sousté. Très bien. Fallait se produire à mingi yemoko oui. Asara ba yemo ba coproduction na ye. Lelo yo posa la business et pour lelo pose à la star pour fonctionner il faut l'argent. Tourner des films c'est de l'argent. Oui. Kobenga ba comédien wana nyonso bosala nga théâtre, bosala nga film, bosala nga gag, mais c'est l'argent qui sort. Et ça le ranga na oteto vandi bo to sala émission YouTube ba fouti biso na fin du mois, c'est différent avec eux. Bango mbongo ezo bima. Est-ce que pe ekota ninge bima ki? Bima ki, c'est ça le problème. Biso pe des fois erto kenda poto sala ba émission au fouti mutu 50, 20 au salipe émission na suka ekoti lo même ata $1. On se comprend. Donc mbongo ebimaka. Est-ce que mbongo ebimaki wana ekozonga? C'est ça le grand problème. Donc koloba langage ke akoki théâtre te eza langage bazoba. Lelo théâtre batu ba koma bango moko ko se produire. Pour se produire, il faut créer ba propre entreprise. Très bien. Nge mobile nanga lelo ami créer ba entreprise na ye, ba contrat na ye. Donc soki kaka kanangi kananga bo mona ke ye moko koma capable alors que okuta na ba partenaire en États-Unis ya pilipili. On se comprend. Ateka pilipili ateka pondu. Sko batu musuba ebe importance ya pilipili na pondu te ya mona ka. A minimiser ngo mosala ngo. Ade wateka pilipili ateka pondu ya. Et comme insulte. Mutateka ngo na ba gramme. Pondu séchant te kango na ba gramme ok ba Japon. Obi combien te kamaka. Ozo comprendre mutazane ka zo batika lizoba. Très bien. Or bato ba na vision ba mona musika ke ki star na nga fona protéger ngo na business. Oui. Bato le tomba mona ke Sarato la leki azan mutanzala te. Sarato la voyager mutanzala te. Très bien. Ici Péchanga ko artiste comédienne mutanzala te.
Pour ba film on au monde a belle vie ceux qui filment aussi les film aussi mais c'est l'argent qui sort. L'argent qui sort, oui. C'est l'argent on est où tu as créer ma propre entreprise. Ah oui. Il faut l'argent bima. Aza moi c'est au Kangama Bogota la mobile appelle ça non. C'est une femme battante elle dit que ngamo faut na créer ma propre entreprise nanga pona survivre na za o naza. Très bien. Donc moi j'encourage des personnes comme de Bellevie qu'on dit la patronne, de personnes comme de Ursule Péchanga Basso Baka Bonakata Moluka. Business P ya mama dinana tokobimsango après. Tokobimsango après pour na yebi Sarah ba yebsa kinga jour na mama moko abenga na. Tala sa oyebi mbula Sarah Masiala bandaki mama Zando. Ndebo mona Sarah Masiala aza mama bu pour la mama Zando. Et puis tu siko dans un ndoka na Gwanzo. Sarah tolobi kaka. Eza nango. Elote. Business ya mama dinana mutu moko abenga na France. Abetelinga lisolo ya business o mama dinana abano sala mutu mobwe aya a influencer batu mobwe pour luka moyen ba détruire be business ne yana. Que le bon Dieu vous bénisse. To melana no mai to zongina na ngambu ya Josué to surprendre bino na eloko et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Restaurant Bellevue TV passe à la vitesse supérieure avec ses services nettement de grande qualité. La restauration au menu avec toute la plage de la cuisine congolaise et africaine. Pondu ya siki siki, mbisi moseka, pommes de terre, makemba, makayabu, viande, miam miam. La livraison à domicile est l'un de nos services le plus généreux. Il vous suffit d'appeler sur nos numéros. Le takeaway comme vous aimez avec une grande variété de repas à chaud et rapide. Nous assurons pour vous un service traiteur pour toutes vos fêtes et célébrations avec une qualité qui surclasse toute concurrence. Restaurant Bellevue TV vous garantit ces espaces pour vos manifestations, fêtes d'anniversaire, collations des grades académiques, retrouvailles, etc. Sans oublier un cadre pour vos réunions et ateliers de travail. Facile de nous retrouver. Route Assosa numéro 27 sur ex-restaurant M16 dans la commune de Kassavubu, à 2 pas de rond-point Kimpwanza, en marchant vers le boulevard Triomphal. Restaurant Bellevue TV, nous vous déroulons le tapis d'honneur. Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Boto Landawana, les alliés, Moko, il y a business, il y a un qu'on a vu sur maman Bellevue Kondi. Et je suis très heureux, j'aime bien toujours accompagner des femmes indépendantes. Moi, si au Atangaka, moi, si au Lingaka Moussala, moi, si au Alandanzela Nzambe, en tout cas, Bazali Bandeko, oh, Bazalaka na soutien nanga, ba maman, oh, Bazalaka na ba n'importe quoi te. Maman Sarah, où tu Kolanda, ensemble, Nangaï Awa, Bongo Restaurant, il y a Bellevue Kondi. Un mot d'abord par rapport à Oyo tu Kolanda. Malewa. Malewa. Trop critiqué. Hein? Malewa. Félicitations à Bellevue parce que c'est la toute première fois dans RDC, la capitale, tout dans la Malewa VIP. Donc, c'est peut-être que Tchango n'a rien à Malewa, c'est que ça, Malewa VIP numéro 1 à RDC. Donc, c'est très grave parce que moi et toi, tu es bien Malewa. Okay. Malewa déjà, ils ont Oléa. Vous comprenez? Malewa n'a que Malewa, ils ont Oléa. Mais, tu es bien qualité à Malewa, à restaurant, on a un restaurant, au restaurant climatisé. Ils ont un kit à plastique à mon côté. Mais bon, tu as un restaurant Malewa. Il y a un VIP, il y a un normal. Mais bon, il y a un Malewa. Malewa, il y a un Malewa. Et puis, na Kassavubu, na place principale, les athées qui sont au Tchemoutouka, il faut y avoir un Dion ou du la Otalarate, na Macadam. Et où t'as vu? Macadamisé. Azana prince, na principale. Donc, so bois que l'on dit, rond-point qui pointe au monde à bon Bellevue, restaurant Bellevue. Donc, ce sont des femmes à féliciter, t'as dit. Baza Basio, va apporter un plus na théâtre à Congo. Théâtre, tu es bien ba matoliste. Mais les autres comprendre que théâtre peut na ko benga pechanga na ampiaka. Na ko benga pe dinana na ampiaka na ko benga pe Bellevue. Moi 200 300 pe sololi.
mais yo nakala yo kosenga comédien mbongo akozwa wapi akozwa wapi ndeko na ngai bato apasi bato anzala bafamille misusu kutu babanolinga teke bana bango basa théâtre bana na bango soit kaka bayo quand même sango ke comment okende répétition okuma kobima na mutu moko ya maboke c'était l'humiliation non sikoyo bande ona biso basi basali ba particularité wana bayo lakisa bato que oui toi na cop na biso toi na métier toi na profession mais en même temps nous sommes des entrepreneurs félicitations Belleville Kondi pour un restaurant na ya kitoko boye o saeli biso o ata comédien mon côté lelo azana restaurant lokola ya Belleville mais Sarah yo ko kenda babi il faut ko apprécier bato bazo sala makambo ezo monana donc pour l'instant là et ata na comédienne mon côté ana restaurant le roi Belleville okezaka moko wana donc on est censé y féliciter et en tombola dans la minute toi ta tout le monde est famille bota Ahinosh family is family bot yes. Voilà, mais Sarah, you peux okenda wana. Ce service est tellement critiqué. Tout le monde a ba frère rebelle. Eh papa critiqué. Ba frère rebelle, ba fingaka, malewa, ba lini. Bana awa. So na sengelo kotina Belleville kuna eyaka. C'est la service critiqué sur base de quoi? So na commandé soso ka siko tito si c'est mission ba oyelanga soso. Siko ba critiquer on sur base de quoi? La fiabilité, est-ce qu'il y a la fiabilité sur ce service? T'as dit. Et là, tu as la propriété, le bosso. Place au Kendolia fait à la propre. Bassan, Yozole la fait à la propre. Biloko, Zolia fait à la qui? Kitoko. Donc, Belleville à Longawana, no comment. Il y a la propriété. Biloko ya Kitoko. Ils ont que oh, Soso Tozara na ba demi carte. Ngakuna na liara Soso na soma ya mobimba. C'est ton gars likaya buwana. Na ebiso kaso ba cheka likaya bu debu la fufu maya malili. Poni soko za omona zela no te poni so moni miso batolinga osa ba retra babulu na fufu osa ba retre poni pona nini te na sepelité na sepelité te pon pona ni soko moni miso bato za ba sentiment moko loka olge mata ko na mutu osi ba mampala supendeni oyo milobela ba vanta epola de mais siko jouana toliaka fufu ebele po Josué moto aliaka 4 boules. Josa tikela au boule monko. Papa Diego tikela au boule monko. Ngana tikela au boule monko. Gloria tikela au boule monko. Au lieu 4. Sans compter des boules aux aïna. On le quoi 6. Boni. Zamo bala solo ndima ngoti. Kolia 6 boules. Et puis kowanga na note po ba boule ngo pa Belleville. Eza ngo ba boule minene boete. Ndima au lieu 6 boules à Belleville po ya mo aboy. Oyo ko ça peut au moins 2 boules na ngama makaya bu moi ma ya pie boni lukuta bon. Banit des boules yo a des boules lingi comme ça na filmé yo a des boules zala bien toi na kati émission sola bien ou comment ya mo aussi ba agitation le cas on comme agita non ben lo moura non ben lo moura ye même lui-même moura il est étonné yo lingi na koto siko na supermarché na koto kana super non je suis tokotana noir je suis tokotana explique market ya lelo ya sika bao balinga kolia kitoko o balinga kolia bien o bazala ba souci bandeko na bango bazana kimbali ya qualité balobi chez SP Market denda na yo bina na yo mais soki nzaleza libomo oko evanu bakolokota yo. Donc chez SP Market livraison à domicile P. O bazana ba famille bazana o bazana libanda o ba famille bazana kin awa. Bo contacter na numéro o eza affiché na télé wana. Bo commander biloko na bino. Na SP Market nyonso ezali. Zandu ya VIP. Olingi matungulu. En gros et détail. Olingi ba cube magie. Olingi ba huile de palme, huile végétale na SP Market ezali. Oh, nalinga ketchup, nalinga mayonnaise, nalinga moutarde na SP Market ezali. Côté loso, riz parfumé pe ezali. Semoule ya pembe, oh ya jaune na SP Market ezali.
mungwa ezali sukali ezali gros et détail ba kilo nyoso na SP Market makaya bwa solo solo mbisi oya mbongo o bolingaka o mpio diwa nini mipandi mikila ngombe mabubu makoso dendo ronyo diversité babiloko nyonso trouver ngo na SP Market ope balinga kolia frais balinga kolia bio ngulu ezali bomeli yo wana sombi soko ngia mobimba yo kaka lokolo to loboko yo kaka taba soko ngia mobimba yo kaka lokolo kaka yo ngombe o mukila ngombe mutu ngombe kaka na SP Market et en plus mutu alinga kaza kolia mwa pembeni ne mwa 20 kitoko amela mwa nini na SP Market 20 kitoko ya qualité ya kitoko bato ba yebi ba 20 on trouve on y par hier na SP Market maya kitoko ba jus ya kitoko ba yogurt ya kitoko mwa dessert ya kitoko na SP Market tuzana ba tomate adresse na biso pona ba o baza na famille za na Kinshasa. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avançons, hein? Nous encourageons aussi maman Nabiso Baosa Moussala Gitoko. Quand si vous créer ma deuxième entreprise, ça fait quelque chose de bien. Mais je suis seulement surpris. Je suis seulement surpris. Parce que Baeo Bafinga Kilobi Belvi, maman Malewa, Kombo Bakoma Kobengaye. Baeo Bafinga Ki, maman Ursile Péchanga Lobi. Théâtre à Kokite, à Kekomeboa Kanaba Ligablo, à Kekomeboa Kanaba Bikok Mokoboe. Et aujourd'hui, Dieu écran, notre maman Ursile, notre maman Sila aussi. Business et Benguié, à Fongolé Bisso supermarché. À Fongolé Bisso supermarché. Nakansi Boutu Kolanda Nabilili. Le kola tozo kosa la comparaison ya misala ya bandeko na biso na ba critique na bango par rapport ya makambo bazo kosala ensemble na mama Sara a to koluka moyen to meka ko sola mondambo mama Sara s'il te plaît Sara na mon nangelo te yo moni de l'autre côté maman na moni te wana nani wana nani wazoloma c'est maman si là Zana respect. Zana respect bastar na biso moni atakutu ke ngane na zabwe na longwa na parti o nde balobaka au milieu du village ne na longwa po bafutela ngo salaire te na longwa na nga mais nakoki jamais kokoma tina niveau ya ko tutoyer mutu te wana sila te c'est notre maman oui te ngana ebi sila déjà na niveau sila akoya osala vidéo banale boité. C'est au supermarché. Ah, ton a supermarché. T'as dit, t'es capable. Mais toza na supermarché, eza nani zwa libana nango, eza supermarché. Eza super. C'est là nan super. Wana posa tout ça émission te. Pour nani Sarah, omoni babiloko faut éviter. To bandi yonanga bien. Siko to komi awa e komi nini? Aussi la te. Nga na ebisi la mama ba propre. Mama monlato. Mama professionnel. Lenga bibengele laka. Si la akoki koyo sela biso vidéo ya publicité na be perfection ndenge wana to die kuweza te, on die LED ya te, mwinde ya téléphone qualité ma B. Non, aussi la te. Non, mais peut-être sans perruque. Sans perruque. Ma bandina biso bangale monani. Wana sozi. Yete ndimelanga koya ya basozi bazala batu bakokana ngati. Ndimelanga ngati. Comment on peut utiliser les et puis sur tali vidéo wana. On ngana comprendre le te. Si la ona mona wana. Wa ba photo kitoko. Ye. Le make-up na perruque kaka. Mais ebo azaro ndengani. Yo moni mama Ursile pe kuna na salon na ye. Ba checky et kotuana basi balataka. Avant ba banda ko appliquer babilo kwana. Vidéo kuna omona kite. Mais soki pendeza si là elle s'est rabaissée. Nandengeni. Non comme on a boutique mais je dois critiquer la vidéo, ce n'est pas professionnel à son niveau. Nous sommes là pas pour tutoyer mais on peut critiquer parce que Aza star na biso. Ini edo akosala elo au moins ndengoti.
tadi omoni image basalisa yango bajete nga blaga na image te nga aza na bafoto mosusu bakanganga bato baoloba ya kitoko nga moi convaincre nga te na publie yango te ti lelo eza image basalisa yango bajete ce sont des choses oyo ekocircule monde entier et l'image ezovendre yo bato baorespecte yo ka nde baomona pourquoi bato basalaka mo extravagance na niveau ya star na biso punda sila la vidéo ne lui correspond pas taka na bosani kezaye imperfection tout fait je sais pas la maison il y a pas de courant il y a pas de lumière il y a pas de LED il y a pas un caméraman professionnel maman, et puis les ali supermarché ce qui marqué là il y a pas ngana zana on a supermarché te na vidéo na mona star na biso na critiquer ngo parce que et bongi na été maintenant je me demande il y avait pas un caméraman professionnel pour na kaba propos à lobby za mabete ami salé les publicités mais à son niveau il y a un certain âge et un certain temps un certain moment sauf comme une personne célèbre tika ba ça les publicités professionnelles nga na lobby la blo na ngati so na exposé mais na publicité na nga DG le canal na chaîne est-ce que na suna tana ya olobaki na ndunda na lipa na matembele non on va créer un spot professionnel pour moi et ngande so ba arrivage yé na vandi na live na bandi ko sa nini na bandi ko présenter mais na début ya présentation ya boutique on aura besoin il y a sortie officielle bien ouverture jour à date à ouverture moi inauguration surtout ça posa star nde to mona ba belle vie so afungola bengisi ba comédien to mona pe pechanga afungola bengisi ba comédien on comprend ça pouvait se passer comme ça avec les abakouk tu vois on a batuno pe bien balingara yo hein au conseil lo moka ndengo wana te mbamba kani wana ba supermarché non vidéo au en tout cas bon mais ka ko retirer yango style azonga susu asala bunda vidéo ya bien alati bien ninga lataka ba se maquiller ba make-up et bon moi ben imperfection moi pas ma perruque na kitoko moi parfum alati ba bila mana kitoko ninga lingara alobeli siko eloko no donc olobeli eloko no na valeur on pesa ngo vie siko o eza loko on dirait mutu moko nda tindi si la salelanga promotion atape mutu atindi non ça se passe pas comme ça mais Sarah pardon tadinga déjà na oya vendre eloko na nga c'est ma toute première fois na oya so vous avez une caméra to leba filmer na téléphone oko louer mutu non ya louer yo na besoin ka bato ba filmer la ke ba filmer wana ya o filmer nga na sa moi sport par rapport à maison na nga et tout donc ça va bien mais sinon soyez la bienvenue hein soyez la bienvenue dans monde à business il faut me contacter pour la procédure et tout ba mikanda au faut sinon ba na déranger et surtout ya na cité hein cité sous ya ba barumbu donc tu seras au moins dérangé. Vous allez vraiment déranger. Donc, félicitations. Mon petit biso déjà na ba belle vie, tous regardez na ba mikanda, on a ba l'état tout. Donc, biso sota de habitat poana. Tout comme na biso ka côté quand même. Retard et à la raté dans le monde de business. So check à molende, ça va aller mais vidéo oyo pour retirer en haut. Ils ont fini sa artiste. Nebitenda kwa neza na komi nini kure zate tonini. Le cadre aussi. Et puis téléphone ils ont téléphone. Pour iPhone ata kure zate ami filmer la na moins qualité ne mo bouya moko. Donc ça marche pas na niveau na ye niveau ya vidéo ya piba modèle wana. Mais ça cloche mal. Sarah une question. Kota na boutique. Avant na kota na boutique. Une question Sarah. Mais c'est à féliciter hein. Au moins non au départ déjà on félicite. Les longa na bando yo ka bato bazo finga Belvina pechanga bakoki théâtre té nde babwa kingunda na business ya si la petolo bani akoki ba film té yanga bwa kingunda soit ezotalema pété nde na yoki ndeko donc asali analyse au chaîne bazo signaler ya solo wana au chaîne ezotalema té yango peut-être nde analyse mon na la chaîne soki efata ndenge ndeko na moi ça sali donc analyse mais Gana ebi que peut-être maman ni maman bloqué té. Sarah na koko tere wana o pesa nga conseil awa to kota na biso té. To so kokota té. Olingo zo sanga kuna wai. Donc
elaxi boy na vie hein tadi so moni batu bafinga ko tadi chaque fois ne bongisa côté banvi yango so moni tadi so moni eloko moko batu bafingelo nango mingi banvi yawo ne eloko wana neti nga batu bafinga mbali nanga banvi yanga banvi ya couple nanga parce que so lingo tala ba même personne wana bafinga opona likamo bomona plus tard bango mo basaeli eloko yango balandi basuivre les guides na yo comprendre ngo batu bafinga belle vie bafinga peshanga melelo au moins si la pas pour rejoindre banga tel cas kotal la rapproche à moto nande ba bloquer nga makaka diaka na créata moi di gablo nanga donc tu as félicité mais faut tali ça rappelle ba fanatique na yo que yo obota maka na sima na ba chaîne obota mani na sima oza mwana olandi biso su na business oza su mwana poneti boza mwana pa nanga na business oza mwana pas belle vie pas za mwana pas péchant à moi pour biso s'il vous plaît pour biso net au coaché vous comprenez donc ça sert à rien ya au fingara bateau te akokite yango na sali bo escole lelo to lobani to loba ni voilà ça question nanga ezaki boye au katakinga constamment na sala ba frère nanga na ba sœur nanga o ba accompagner ka maman sila to lobakango awa to banda ko ganga yo nanga depuis kala lelo ekomi kaka ba accomplissement na ba accomplissement. La majorité sont beaucoup plus dans les insultes pour chercher à humilier maman Sila Yemoko. Pour tout le monde dernièrement ana mona ki ka ba chaîne na bango maman Sila azana Belgique, maman Sila azana France, film naé et côté festival Montboué. À la fin de la journée so que au mona biloko misusu déjà c'est ezali communication ya mabe pembeni ya star tout autour ya moto bino bolingaka. Et ouverture, il y a supermarché. Où il y a quelque chose, oh maman Sila akoiko sala lokola maman Bellevue. Mais nous allons aussi sentir la présence de ses collègues, de ses amis. Pourquoi souvent dans ma kambouya maman Sila les comédiens bah se figurater? Contrairement à bande konaye misusu o comme na solidarité o koto azo seka o koto azo embrasser o selon toi moi analyse nini yo ko sala abato kota en tout cas na éviter peut-être azamba mésentente ou bien azamba compte à rendre na ba comédien wana ni ba raison personnelle ou bien ba raison personnelle parce que ba comédien on a peut ba victime na ba toi na ba finga ba comédien sans pitié donc peut-être cause à ba mésentente ba raison personnelle en tout cas wana ndeto éviter mais ce qui concerne supermarché des babengara supermarché ce que je vois devant moi ce n'est pas un supermarché ils ont une boutique kara ba di gablo rande tolobara donc et mérité si la té si seulement si naninga litiote ndenge si la zalilaka ninga mizoaka en tout cas boutique wana mérité était mais eza anglais mini alimentation t'as dit mini alimentation tout le monde a sac libala l'osso na carte boîte à tomates na bidon moi huile à 25 litres mais commencement nyonso ezalaka bongo et bidon huile moi à 25 litres ba oteka ngona ba obana manzanza linzanza mo 1000 francs mais c'est ça la vie non yemo na olobat eza mabete mais pour mes anini na niveau onde kona biso mwasi azalela na ningi bakomiselela na ba abaku elle pouvait pas commencer avec eloko moko ya ndengo voilà o eze eloko moko ya ndengo akoko banda wana te na niveau na eze eloko mais pas batu mususu ça passe c'est normal ça na mo boutique mais na niveau na ye tala na couleur o bati na mia ya likablo wana imperfection totale bakoki ata ofilme yango te ya na video filme te peut-être eza na montage basala nano montage wana eza avant coup ouais j'en suis sûr eza na montage pardon to tchala en boutique apeshanga s'il te plaît na ça ce comparaison tchala en boutique apeshanga senga je suis twende
Voilà, mesdames et messieurs, avant d'appeler sa maman Sarah Maloba, un conseil. Bande konabiso tozo epsabino nyonso. Vous devez faire très attention. Botika kofinga. Botika kosala makambo oyo bino moko bozalaka sur na makambo bosalaka te. Botika ko limiter ba vie ya bato. Botika pe ko chola bato, botika pe ko seka bato. Na lobaka ngo na conscience nanga, je ne suis pas sûr que maman Sila akofanda atinda ka bato. Balobela bandeko na bango mabe, bafinga ka bandeko na bango, ba critique ka misala ya bandeko na bango, na ndenga mabe, basala ka ba campagne mabe ya misala ya bandeko na bango, j'en suis pas sûr. Mais place oyo et ça là nga moi passi. Tout ce monde là, la majorité bazalaka identifiable, ou aussi maman pouvait s'élever pour dire NON aligné koyo ka ngote. Parce que nyonso e ko attaché kakaye. Pour Batouana Balobaka na kombo na ce sont les anges déçus. Na kombo il y a les abakou. Et tout est tourné contre maman. Hier vous avez Bomena qui campagne moko il y a déstabilisation, j'allais dire contre Ursule Péchanga. Vous l'avez insulté. Vous avez insulté Belvi Kondi. Asala maman malewa tel kenga kutu identité ka ekoma o bakinaka na malewa na bango wana salité. Mais aujourd'hui, vous-même, vous pouvez faire un commentaire. Yango, omoni, il faut être prudent. Il faut être prudent dans la vie. Et pour l'image, il y a artiste. Et le maman Sarah, on ne permet pas même sa photo. Il y a qui diba et bima na télévision. Yango donc, au monaka, artiste place à Fandi. Kena moi kombo moi sango, veaka sur bango. Pour éviter ce genre de bêtises. Parce que ça, ils ont dit vraiment bêtises, maman. Oui. Na niveau si là, oui. Moi, na niveau si là, et locaux, ils ont bêtises, ils ont vraiment bêtises. Soit, il fallait qu'il là, à modifier en gros, à passer en lengi, tu comprends? Et puis à lancer en gros. Parce qu'il y a des star qui ont critiqué. Tala siko kaka, ici contre Péchanga. Ursule contre Péchanga. Ndeni. Ursule contre Péchanga. Stade de Martyrs contre Massamba Deba Fali. Donc, dans une boutique à Ursule. Oui, boutique à Ursule. Dans salon de coiffure. Il y a pas mal. Donc, aux hommes qui écartent le col de Olongwe et Panabiso, tu ok et pas à Bassara. Soit sikoyo. Lembati. Soit sikoyo kaka boutique. Tosuka lumière. T'as dit. Oui, lumière et ça rapporte ça. Ouais, l'éclat. Et puis, ils ont signé mon boy. Talaka boutique à l'année sombre. Du gabloana. Talasko boutique d'habillement et Péchanga. Te, ngana loba. Léon ngana loba mingi. Dans loba na live. Vous commentez. Vous commentez. Est-ce que na niveau pour Péchanga na si la baba massa na niveau parando ango penenge ezokende le barando par rapport au tchétoché est-ce que pinda si la na moment aussi là si la qui t'a envoyé dans mon parcours donc si la pinda otali likolo tali na seto bio misabiso eloko abo azwanga conseillère soit non conseillère na yo. On peut faire une stratégie, qui va peindre à qualité, tu as la couleur à pembe dans l'expliquer, on a la couleur où à tirer. Tu as une boutique où tu as qualité que les bandes ont frappé. Oui. Et frappé. Oh, les amis. Attaque au supermarché. Il y a un modèle où tu as un supermarché. Et ça, mini. Par rapport à moi, le coût moins. Oui. C'est encore supermarché. C'est si. Vous comprenez? Atayo moko. 4 tomates wana. Dès ça kaloso. Où est le ronin tadi? Pourquoi pas ne pas attendre? Que vous vimbi sana pour ezala nango. Hein? Malembe. Chaba penti, chaba mwinda kitoko, ba créer un comme moi classe. Et puis Sarah, au moment ba émission tozo salaka awa ebele ba osimba ba kisi toko simbisa bato ebele ba kisi ebele ba obima na balabala je vous dis
Les analyses que nous faisons comme ça, et autres bandeko misusu ya ko travailler dur, ya ko zonga sima kotala ndenge nini bakoki ko sala po ba sauter. Mais Tadi, you regarding his video de boutique. Non la quitte. Non la quitte. Non la quitte. No beauty. No beauty. Yes. No beautiful. No beautiful. It is not not quality. Not quality. Not quality. I'm king is explication. The professionalism. Not easy. Not easy. Not easy. Yes, not easy. You accept the Gablo is Sila. Me accepting yeah. Yeah. Because me is Mama Sila. Yeah. Not accepted. No accepted. Yeah. No good. No sense. Is sanity. Nonsense. Nonsense. No good. No beauty. I accepting 1 million de fois is parting is Malewa. Is Malewa. Is parting is iye. Is daddy is bossaning. The quartier is iye. Is kuluna. Is not quartier is a mini alimentation. Because the courant is closed. The courant is two. Is closed. Is two. Oh Lord, my God, Jesus. Is closed. Is two. Oh my God. No courant. Yeah. The quartier is here. Courant no is here. Daddy. Oh my God, Jesus. Barumbu courant is difficulté. Yes. Difficulty. Yes. Yeah. Yes. Difficulty is courant. No, is acheting is a group. Acheting is a group. Me I loating is pure is a polar. Oh my God, Jesus. Voilà, merci mesdames et messieurs. No. You say me I'm them. You say diction is good, is English, yeah. You say yes. Me I'm demanding is why because the super alimentation is Barumbu. Why? To communal is Barumbu. Courant is difficulty is passy. Oh my God. Why? The Gablo is no good, no beautiful, no sexy, no seduction, no sexy, no seduction. Yes. Yes. You regarding is entourage, is the video, and no posting is acheted. Jesus. Mam Cecilia, I regretted. I regretted. Bundling. Yeah. Yes. Bundling is boutique. Is iye. Yeah, is iye. Bundling is video. Video is kala. Me now. I appelling. Toutes les personnes vivant avec les insultes. No, calling is English. No, English. Not cutting. Yes. Me, I interpreted. Toute personne vivant avec les insultes dans leur bouche et dans leur vie. The person is vivant, is a language, is insulted, is leur batch. Yes. Est-ce que vous pouvez encore réaliser, tourner des émissions pour insulter encore une fois ce que nous avons vu à la télé? Bino Baeo Bolobakeno, nous sommes au milieu du village. C'est-à-dire, no dislike. You, I protecting is Sila. No, me is you. I protecting is Sila. No comparison. No comparison de boutique. Is a Peshanga, des salons, is Peshanga, des restaurants, is Belleville, is the Gablo. No comparison. No. Yeah. Ngulu ya mwana. Azokola. Atuna mama na ye mama. Yo monoko ezaka mola ibo ndenge nini.
Pe maman ngulu ayebisi atali kaka a répondre ete alobi mwana zela so koli okomona réponse yango moko egoya nde yo kozwa donc yano na yo. Mes frères et sœurs, tous à la pressé ya koloba kate, tous à la pressé ya ofinga te, tous à la pressé ya critiquer ma bête comme nous sommes là to critiquer automoni ya ma bepo et sunga ete maman na biso lobby. Ah ça la plus que ça parce que ba master na ye, ba collègue na ye o ba finga ki lobby ke ba sali biloko ya bo soto. Aujourd'hui quand vous arrivez même chez Belleville, quand tu manges ozo ka solomo ko lokolaka ndenge tozala na McDo, na KFC, ezaka ndenge tozala na ba restaurant biso pena tozo moi grâce eza lokumote mais na lobakango parmi les youtubeurs ya mibali biso I know spot. Maman laisse-moi finir. I know spot. T'as dit couping. Yes. Me I énervé. Non, I couping, I finish. Parmi les youtubeurs ya mibali biso toza lokola balakisi. C'est-à-dire lorsque d'autres personnes bazo lukaba comme basi pour azwa passeport na visa biso nzambe do asala biso grâce tongo. To ebinde nini il faut que luka visa yo moko passeport na yo moko pantalon no kilote na yo moko na ba vie na biso passe yo. Nous tozo mo ba grâce wana. Quand vous arrivez, tu sens que awa na za na restaurant. So que na et pas bande ko na yo Ursil Pechanga so koti na kati ya salon, tu sens que le service ezali na ndenge sengeli même ataka na vidéo ya pamba ezoko séduire yo. Yaya n'entourez pas seulement maman Sila pour vous accompagner à Kayebo Fingela Kayebak. Elle n'a pas besoin de vous dans le bêtise. Preuve, vous devez l'aider.